Kombo nani? Comment on a maïneké les Mambo Claude. Oza nani? Aza responsable à hôtel Mambo Claude Lukala vers 7 Congo. Yebisa biso nini eleki na hôtel nao? Bon, makamboleki kuna arrêt très brusque sans infraction convenable. Ezaki vraiment nini? Ezalaki réception na recevaki mutu moko ayela inga ya tant que magistrat na recevoir hier bien que à se présenter verbalement. Quand on se présentait verbalement, bon, tu comprends que tout client. Et c'est après tu as un service et il y a ta chambre na majeur. Alors, dans la chambre, tu comprends que non, au lieu de foutre normalement 10 000 francs, tant qu'à se présenter magistrat, tu comprends que non, à 6 000 francs, que c'est accès à ta chambre, il y a 10 000 francs. Alors, le lendemain, le lundi, nous avons na bayelinga mandat d'amener. Mandat d'amener, ezalika na convocation Claude kaka. Na mandat d'amener batindo déjà convocation? Pas convocation que ezalaki te. Convocation ni première convocation soit de deuxième kaka directement mandat d'amener. Botango na tangi mandat d'amener wana na tangi l'infraction que ba commis incitation de mineurs. Incitation de mineurs na mituni mais comment ngana to kotsa ba mineurs que ba mineurs pe to recevoir ka bango te souvent to bengana ka bango mais on a retourné à l'état jusqu'à ce que na comment il y a la police kuna. Ero komi bango balobi nini? Tant na komi na tout oh mais ce que ngana ko samba na nani ba itinga ke no ko samba na mutu oto ko benga sima mais le plaignant azana sur place mais ce ko sambi bon de ko benga plaignant aya ko yoka pe makambo yo lobi. Sambi? Na sambi batuni ngake boy nde ngana kotsaki mineur te mais c'est comme si na mona ika ezaika ka montage. Mais le grand problème est que comme sous que tant batuni que non oyambaki mutu moko boy ya l'état se présente ki na kombo ya magistrat na reconnaître que non na yambaki magistrat moko asenga ki pe service ndenge na servaki. Alors batango to samba bongo justement pe le plaignant a yé mais ba kotsaki yete ngana basisi kaka procès na ngato sambi bongo otikali pe komona plaignant na miso na mona kina plaignant te alors tango to sambi ba bandi ko tanga ba infraction magistrat wana aiko intervenir toujours na infraction na kosamba wana tango alobi ke non a se témoigner que yemoko ayaki mais yemoko ayaki na mineur. Mais tant que biso to mona ki ayaki na majeur mais ye azo ko forcer et pas ya OPJ que no ayaki na mineur to pesa ki accès ya ko ta chambre magistrat kombone nani bon magistrat apsenga kombone kaka règle mais c'est règle après bo pesi ya chambre ye kuna insister ka que akaki na mineur mais biso to recevoir ki na majeur. Siko yaya kina mineur ye mutaza majeur yo na mineur ye bakanga kete poani pas ça papier magistrat na tuna ki tango to bando samba oh mais comment yo en tant qu'homme de l'état magistrat tango o ye na mineur mais donc yo pe ozape mokangami o presso pesa ki ayaki wana pona investigation bon tango na tuna oh mais bino bolobi ke biso to kotsa ki mineur mususu mais bolobi to koti mineur. Mais yo en tant qu'homme de l'état, tant que moni mineur a circulé na katia hôtel, pourquoi pas au kangaye directement? Alors réponse à ce que non, biso to kanga directement te mais to pesa kana nous directement ba procès de biso zali kaka bon ko kaka oya ko samba après souka nango bosuka après souka nango ba zaki na posa susu ya réceptionniste ti na zongi ndako na yeko zo réceptionniste to zongi susu la police. Nazaki toujours accompagné na policier moko na tawana puisque na ibaki na kozwa réceptionniste moko na ye pour que tozonga mibale tango to komi kuna le plaignant sikoyo to kuti ye kuna ba kuti ye batangilinga PV ya plaignant wana na PV ya plaignant alobi ke no ye abane ko circuler mwana kazi na bango abunga kana ndako alors tango azaki de loin a percevoir ki mwana kazi na ye azobima na boutique na porte mais ngana epsin oh mais biso tozana multi service awa mutako za la compagnie soit na adulte bakuki ko kota na bangana oyeba bango te tango bakota bakuki ko sombe eloko na bango bakuki ko bima bon wana ikoza la considérer te ke mutu wana bimi na hotel batu mingi bakota ka pe babima ka ba msusu basoka kaka na boutique basobe eloko bazongi mais yo noko percevoir mona kazi na yo
mwana kazi peut apercevoir yo de loin akimi bon ceux qui bon peut-être olinga ko yako yekisa la police que no basa leo a vie de recherche voilà likambo yo olinga ko yako fundela na la police que no mwana kazi nanga abungi bosa langa a vie de recherche mais yo o lobby que mwana kazi na yo o mona ke na azobima na porte ya boutique ya hôtel Mambo alors vraiment c'est vraiment difficile à comprendre. Après na suka basenga ki wana ye babimisi ye bazui serviteur nanga batele na kasho ongana moni keni makambo ngo ezokoma kaka moto no tika na benga bato o bakosala nga intervention na benga na commandant Didier o yazola na hotel nanga bien que akenda ke na ye ba ye lokola ezaki toujours magistrat comme bon ils déjà pas magistrat bon bango baza ba commandant sur place bon ba mikitisi puisque c'est comme si na mona ki magistrat ngo alega ki plus gradé que bango alors moi ba intervenir makasi base de décision vraiment ezaki difficile na bengi major bon major le voilà ba utaki mbangango mutango tango na bengi bango bon parfois ezaki occupé ayamba ki ngaite et enfin ba ye ba ko koma siko na la police monsieur to saliweye na sentir que no major akoti na bureau babande ko nanga pe ba ye ba pour que ba assister nga commandant ngoipe aye commandant ya place aye peut intervenir na ndenge na ye mais lokola na mona na sentaki que grade ya commandant c'est comme si azaki trop bas par rapport ya magistrat wana suka nango boyokani ko suka nango tant to koti pas major atali situation wana amoni que non boyoka na kaka comme ça puisque il n'a pas eu mort d'homme boyoka na kaka puisque bakamsu ya uto ba mort d'homme mais to silisaka ngo jusqu'à ce que c'est mais bongo oyo makambo oyo donc boyoka na kaka lokola zo luka soki kamwa lisungi ya mbongo bopese kaka comme ça boyoka na mais bobosa na ngate ngana kati makambo si toye to bimi boyokani combien amount basenga to bimi poto négocier prix bisto lobi tozaka na 40,000 balobi 40,000 dossier zo uta na 600,000 francs et ya na 40,000 wana malamu tokende mbandango bon par rapport à service na moni tokende soki wapi nous a toujours pénalisé si jusqu'à ce que toyeko yokana na 150,000 ya magistrat azui 100,000 et puis les jours suivants les lendemain toyeko pesa le major 50,000 pour que le dossier makambo ici alors les jours tu penses que 100,000 francs et pas ya magistrat c'est les jours où tu bima qui tu na biso ndako na serviteur ou ezaki na kasho ba bimisa ki ye to zonga ki ndako na 100,000 francs apesa ki quittance ni quittance ni papier donc kaka na mabo kaka esili la kibongo tant to zongi ndako les jours suivants tu mona ki sous vers 11h ye kaka major wana atindi ba policier que tokende na bureau o eza côté ya cimetière ya Lukala que bazoze la biso kuna peut-être alingaki que to mema mbongo oyo toyokanaki ya major pour que azwa yango or biso si toyokanaki na major oyo yetu ba pese pa na ye oyo major ngamoko nakende kotika et de grâce que commandant Ngoyi du quartier akutamaki na porte ya boutique asala intervention que ne ye azawana ye si basolaki na major que dossier na yo oya yo mbongo lokolo ozwaki esili batika nga libre alors biso awa tozoluka siko mbongo pour que tokende ko finaliser topesa mbongo pas major pour que dossier esili et le tango major a yo ki ba police baza ko lukanga alors biso ki ka police ayo lukanga susu nga moko na benga ye comme ça ayeba nini ka baza ko lukelanga olobani pona bakonza mboka nyonso ba otala biso bon pona bakonza mboka vraiment na intervention au basala ki na sepelaki makasi puisque jusqu'à présent ceux qui te continue na média c'est parce que mikonza mboka ba komelinga tel que chef le cordon yem ta permettre nga yem ta lekisinga na média pour que to lobela makambo vraiment félicitations pour na bango puisque ba intervention ezaki de part et d'autre pour akambo ucholeka oloba nini pour na likambo wana vraiment na moni c'est trop louche puisque le Cambodge na réalité mais les autres c'est comme c'est en considération c'est très louche c'est parce que le Cambodge il est pas nanga les jours suivants les sous na yo kango sous c'est pas ya collègue nanga na hôtel Mama Rose kutu bango bazaki trop serré il paraît selon l'histoire bazaki trop serré jusqu'à ce que bakangi bango ba kraka pe bakoti bango na kasho
et jusqu'à ce que ndenge ye mama Rosa yetinga que ye bango kutu bafuti plus que moi bafuti bango bafuta que 170 000 alors ezaki passe pour na biso par rapport à ba recette na biso. Merci beaucoup.